Yema okozonga Kabila okozonga na eboma nayo Yema ndeko na biso Henri Magie ana na boloko oyo bakondane mpona 200 na eloko moko asali te bandeko nanga boye bakangi ye mpona nini bakangi ye mpona balobi asali offense envers le chef de l'État a outragé le chef de l'État. Yo mutu, oleka ata na vernis ya école primaire te. Okana ata photo na école te. Ozo finga mama oyo atangi na Louvain. Et puis bozo le bakenzamba pamoli, olongoli costume. Zamba pamoli bino oleka maman. Deuxième personnalité à Moka avec un diplôme et un doctorat à l'Université catholique à Louvain. Est-ce que maman ça est non? Bala qui sa mutu oyo ya bango aza na diplôme ya Université catholique à Louvain na INEPES. Lokola bango balobi ke bakoya lobby na rentrée parlementaire. Pona koya kosala mobulu. Biso pe ma chaîne kabiliste to s'inviter lobby to kozala na rentrée parlementaire na assemblée to kozala wana mpona kosoutenir institution parlement mibeko lobi boye bisika oyo kozali soki mutu ekokuka mibeko bokanga ye bomema ye na la police la plus proche toyebani ndenge tokozala lobi wana soki bato mobulu wana baye tokokenda bango pa général Kasongo abongisa deja bisika akoyama bato ya mobulu parce que biso bajeune kamiliste tolingi kimia mpona bapaya baya kotonga mboka. Mais le nom Nabiso, bakabiliste, nabatisekidiste, tozali kozela développement ya nini ya moka. Développement ya moka pona eya eza lokola na classe. Ata ozali mwana ya riche, ya millionnaire, bakotinda na classe. Pour que le koye kola. Eza mongo te. Mais pour que le koye kola, il faut pas ezala, il faut kimia ezala, il faut sécurité ezala. Rôle et opposition ezali kopesa mayele na bato bazali kokamba. Kolakisa bato bazali kokamba ke oyo kozali kosala ezali conforme na mibeko te parce que opposant à la population. Et là, est-ce que Mandela ou Joseph Kabila qui pendant 18 ans, président Félix Tshisekedi a pas mon voté? Bon répondre. Est-ce que président Félix a pas mon Mandela Kabila qui est-ce que Martin Fayulu a pas mon Mandela voté? Bon président Kabila est moko. Atamela Mandela Mobutu Tonga te. Bato makamboka ndenge nini bande kona ngai.
yango biso bakabiliste tolobi tokozala discipliné tina suka ya manda oyo. Discipline mpona nini? Boyebi histoire ya roi Salomon. Boyebi yango? Roi Salomon tangu nzambe abimelaki ye parmi ma première œuvre na ye ya sagesse agéraki likambo ya dispute ya deux prostituées bande koyelela mwana. Boyebi yango? Na sagesse ya roi Salomon alobi lokola ngai mwana nazalaki te, basage mpe bazalaki te, basoda na ngai mpe bazalaki te, moyende baverité lokola bino mibale kosobolela mwana moko tokabola mwana ngo na katikati oyazwa ndambu kusuku azwa eske ebaleleki bakabola mwana mama oyo abondaki mwana na motoko na ye andimaki bakabola mwana alobaki moroi tika azwa mwana wana ongai moto namoni mpasi mpona kokota ye namona ata mwana yango akola akoma moto ata na ndako na ye esembolanga ekozalaki akomi moto. Yango eloko oyo Joseph Kabila azali kosala na mboka oyo boyebi na mboka oyo ekomi soki bovandi bayoki olobi baokanga Cordon Chirac, boyikana na tv baokanga colonel Jocelyne ya bamelo rouge, boyebi na tv baokanga Aurélie Bam, ekomi kaka kokanga ndeko na biso Henri Magie aza na boloko oyo bakondane ye mpona 200 na eloko moko asali te bandeko na nga. Boye bakangi ye mpona nini? Bakangi ye mpona balobi asali offense envers le chef de l'État, a outragé le chef de l'État. Mais ngai moto nazali koloba nazali avocat bisika tofandi ya bakabina baavocat mpe yali infraction wana ya offense envers le chef de l'État ezali parmi l'infraction oyo exigaka au préalable plainte. Fo moto afunda yo, fo moto aza lese afunda. Mais Henri Magie ana kasho bandeko na nga président de la République atikala kofunda ye te. Bato moka balamuka akesonga biloko bana na ye bakanga ye na nzela ti lelo. Est-ce que wana est état de droit? État de droit? Est-ce que Barabas na Jésus na alaki mutu malamu? Elaki nani? Bato ya mokili baponaka nani? Baponaka Barabas. Lelo oyo toyebi ke incivisme ekomi na mboka na biso lokola yango nde rai ya développement. Bandeko na ngai bolimbisa ngai botala batokoloba wana botala mama oyo azali wana mama kamasi tete mama bozwa ya mama Janine Mamuta tozalaki mpe CV na ye eza wana CV na ye yango wana CV na ye mama oyo atangi kelasi na mikili ya poto na Louvain Université catholique tobeta mama maboko mama Janine Mamuta fierté ya bamama biso tozali babantu soki botelemi awa lelo ezali paske basimbi nani? Est-ce que sans maman tozalaki tozala bandeko na nga tokomi wapi? Maman à l'occasion de rien yo mutu oleka ata na vernis ya école primaire te okanga ata photo na école te ozofinga mama oyo atangi na Louvain. Et puis bozoloba ke nzambe apamboli olongoli costume nzambe apamboli bino koleka mama
deuxième personnalité à Mboka avec un diplôme et doctorat à l'Université catholique à Louvain. Est-ce que c'est pas balakisa mutu oyo ya bango aza na diplôme ya Université catholique à Louvain na INEPES. Bandeko na ngai botala video wana botala kamwa mutu oyo azali koloba liboso ya siège ya parti politique wana azali kofinga maman, une femme mariée, mère des enfants plus âgés que moi qui vous parle. Avec la famille, elle a dit qu'au fin, mais injure publique, diffamation, et ça, infraction, normalement, le ministère public, il faut se saisir d'office d'Ayango. Pour la ligne, il va magistrat, il est là, parce que c'est la plainte. Et là, l'infraction est tournée hors de public. Il y a un moment où vous allez parce que vous allez laisser, vous allez incommoder, vous allez toucher. On ne peut pas porter atteinte à une femme, même la moindre. Maman, tout ça va pas tout de Bolangaï. Maman, merci. Maman, merci pour la pause, pour la gaï. Loba maman, la zofine là, yo poyo, pour pas qu'il en laisse moi la niveau. Loba maman, la fille yo poyo, pour pas qu'il en laisse moi la niveau. Maman, la fille yo, pour pas qu'il en laisse moi la niveau. Ce pays ne peut pas se développer avec ce genre de comportement. Chers camarades, on est descendu si bas que la terre. Est-ce que c'est le changement qu'on attendait? Qu'est-ce qu'on peut dire maintenant avec le président Félix qui est au pouvoir? Est-ce qu'avec ce qui se passe, il aura le courage de laisser le pouvoir? Abolina a se maintenir le pouvoir comme un dictateur. Parce que bon, il y a des gens qui n'aiment pas le monde, voilà pourquoi il y a lieu d'encourager Joseph Kabila, qui, en dépit de sa gestion, depuis le leadership naïe, il avait l'armée, il avait la sécurité, il avait le peuple. Parce que nous devons comprendre que le peuple a qui a signé à Joseph Kabila, mais à Tiki Bokonzi. Attends, ma paix à Moya Salaki. Maintenant, il n'a fait na Congo na biso. Atika Bokonzi, Lobola Joseph Kabila. Est-ce que Moutazali? Est-ce que Moutazali? Est-ce que pour ne fils que ça, il ne mérite pas respect et considération? Bon, biso tozalaki na kati ya libala olobi ke tokota te tolobi non badifficulté ezali diamant ekiti baminere ekiti guerre na este bino olobi te mwasi amokaka yo nde okoka te naokoka te ndenge nini nalala baso na butu te natambayaka mpo mota yo olobi te okoka te bon ça va bapesi yo mwasi yango bongisa ye kasi te eza bongo te boyoki état de droit bazokanga bato bozoka yango tolobi président azokanga bato tozoka yango bongo mpona kotonga banzela eza problème mpona kobongisa ta victoire kaka yango eza problème. Nous devons dire la vérité. Ce pays a une dimension continentale, n'est-ce pas? Il faut un temps. Nzambe oyo aza likolo na pouvoir nyonso. Est-ce que bomonaka atindaka prophète moko po aloba nyonso oyo akanisaka na mutu na ye? Chaque prophète ayaka na mission na ye. Eza bongo te. Joseph Kabila asali musala oyo Nzambe atindaki ye na mokili. Atiki. Mais azali opérateur économique. Eza politique. Lelo oyo bandeko na ye bazalaki bakandidat. Peuple a voté bango. Alors, il faut continuer. Mais il y a un Libakou, Kabila.
Ozo avion ninani likolo Kabila. Okita binemoko ya te pour ekita Kabila FCC. Kabila FCC. Mais bande kolangai. Tokomi wapi? Communication ya lelo ezali pour la to fustiger comportement ya bandeko na biso ya IDPS. Bayeba ke tozali na pouvoir. Pouvoir bango ezala na continuité. C'est-à-dire que va continuer le président honoré Joseph Kabila Tikaki Nandela. Tozolanda. Pas si et si la Kambala mon côté, il faut malin. On n'a pas besoin de distraction. Bon, on a dit Joseph Kabila a Pundaki pour la Kimia. Avec même pouvoir à Kabolaki. Bachina Bayaka. Batonimo Mandela Moukete. Américain Bayaki. Basali Mote. C'est-à-dire que Mouké Kabila Salaki. Nayango. Tokotole Lissousouté. Malgré mon contre-mission à lobby, toquer la discipline, to soutenir la coalition, et puis je vais vous réitérer cela, et que biso bakabiliste, biso jeune kabiliste, to soutenir l'institution ya Moka, qui na souka ya mandat oyo, to soutenir l'institution président de la République, to soutenir l'institution parlement, de soutenir l'institution gouvernement, de soutenir l'institution pour les tribunaux. Et puis de soutenir coalition. Pour la ligne, sagesse, il y a roi Salomon. Ce qui est le but de la Dabaro, de perdre, puis de perdre. Bango pendant 38 ans. Bamesana Kanamoboulou. Vous voyez bien, non? 91 de Piyaka Mokao. Vous voyez bien pour la baleine? 93 mboka oyo liberté industrielle et comme le résidentiel. Boyebi ko bando sera biso baji ko kondiawa tozana bango police oyo géré par bango. Bami bomina no bango moko babomina police oyo avec sécuriser bango. Est-ce que vous êtes pour moto? Yebisa moninga na yo eza pour moto. Chabo yebisa ye eza pour moto te. Yango tolobi boye lokola bango balobi ke bakoya lobi na rentrée parlementaire mpona koya kosala mobulu biso mpe bajeune kabiliste tosinvite lobi tokozala na rentrée parlementaire na assemblée tokozala wana mpona kosoutenir institution parlement. Nous Togosalela, décret loi du 6 août 1979, article 6 portant code de la procédure pénale. Mibeko lobi boye, bisika o bozali, soki mubeko kuka mibeko, boka naye, bobe maena la police la plus proche, toyani. Ndenge tokozala lobi wana soki bato mobulu wana baye tokokenda bango général Kasongo abongisa deja bisika akoyamba bato ya mobulu parce que biso bajeune kabiliste tolingi kimia mpona bapaya baya kotonga mboka. Joseph Kabila apromulgaki code minier mpona esalaka misala ezonga. Kabila azwaki bokonzi lelo oyo babanke ekomi ebele te, basociété ya communication ekomi ebele te, baentreprise ya sous-traitance ekomi ebele te, ata oyo esalaki tolobaki muki eto ebele, mais il faut continuer. Yango lobi lamuka na tongo lata costume na yo comme un bon kabiliste. Tozokala aussi transport au mérite de gérer na yo, au tangi bible na yo, au yen assemblée pour la pour soutenir institution parlement na rentrée parlementaire na bango.
bomoni ndenge totelemi na discipline eza bongo te mokonzi na biso alobi tosoutenir coalition tosoutenir te mokonzi na biso alobi tosoutenir bainstitution tosala yango te ngai ndeko na bino nazali awa j'ai été suspendu na parti na ngai PPRD pendant une année mpo nalobaka mabe na kombo ya papa Tshisekedi bakonzi na ngai ya parti oh discipline oh monsieur suivez-moi nalobi boye ngai général na bino nazalaka suspendu na PPRD pendant une année mpo na makaka respect na maloba na papa Etienne Tshisekedi bakonzi na ngai batoleraka yango te j'ai été suspendu. Mais pourquoi bakonzi ya UDPS bazali kotolérer l'intolérable? Pourquoi bazali kotika bato basinga bamama basinga bakonzi ya mboka? Mais basepela po Joseph Kabila nano alobi te alobi akoloba kaka soki makambo akoloba eleki silence na makasi. Donc ce qu'il faut retenir que biso ba jeunesse kabiliste tozali koréitérer soutien na biso indéfectible na autorité morale na biso Joseph Kabila. Tozali koréitérer soutien na biso na présidente ya Assemblée nationale Mama Jali Mamuda. Tozali pe koréitérer soutien na biso na ba député nyonso ya FCC. Comment ba député na biso basalaka débat na kati ya parlement eza bongo te babimaka libanda te bayebi koloba français bayebi mibeko bayebi mpe combat politique combat loyal bayebi droit mais badepute baye awa baokasi likambo ya droit olebake na mito baloba babimi boyebi nde balobaka non ozali avocat olingo défendre moto kende na prétoire eza bongo te sala procédure mais miko eza na parlement na rentrée parlementaire oyo baloi nyonso bakopropose babimisama ye na bango na prétoire toboyi politique ya libanda soki babimi libanda tokosenga autorisation epai ya autorité morale na biso biso mpe tokobima nini wapi yango nyonso oyo ngai nazalaki na mwa ya koloba yango wana nalobi ce que nous devons retenir ezali discipline. Joseph Kabila alobi tozala nini tozala nini discipliné mpona mboka ekende liboso baye baosala mobulu boyebi bolibisa ngai moto asali 30 ans de service na balima to bakongo to société mosusu abanda kokuba bakasier soki aye 8 heures batielaka bakasier abo aka bakasier boye boyebi soki asili retraite ntango botambola abanotambola ndenge ndelimi oyo esala yango to comprendre bandeko wana baumeli na mobulu bango bazala kaka réunion tokotuka tokopanda aza wane aza boye bamesana yango tosengi na bakonzi ya parti ya UDPS basala un travail pédagogique parce que pendant la fauteuil présidentiel le président de la République Félix Tshisekedi a besoin de la paix pour la akanisa ya malamu pour la bongo eza bongo te lobi biso manso tokozala na assemblée pour na soutenir institution parlement pour assister à la rentrée parlementaire. Mais ce qui demande au boulot ebandi tokosala application de l'article 6 il y a des lois du 6 août 1959 portant compte de la procédure pénale. Mibeko wana epesi biso ndingisa pouvoir ya kokanga moto nyonso oyo azali kosala mobulu pembeni na yo bisika oyo leta aza te omukama te okangi ye kobeta ye kokende ye wapi na papa général Kasokolo
toke na pas général Kasson. Vraiment, bandeko na ngai asante sana. Merci beaucoup. De continuer la discipline, de respecter vos konzamoka, de respecter l'institution, mais de permettre de soutenir ma fille na maman. Ya suka ya moyo. Tobeli bango matoi. Maman, tokolo bakola maman te, CV. Maman tobili CV. Maman tobili ni? CV. Maman atangi wapi na université catholique ya nini? Ya Louvain. Atangi wapi? Et puis, Adali, présidente de l'Assemblée, deuxième personnalité à Moka. Beaucoup de barreaux, Bataki Moutouna Bango Mokwana, Balomole pour la compétence, vous voyez bien, est-ce que dans le milieu dans le milieu mavé, sur les matins, de Bali. Ok, on va mater la Boyota, on va la monter ma bondima, on va l'inaction Kabila Beta Maboko. Bandeko na ngai etikisa na bazawa amaule 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 kitela Amba alela kokodoko kokodoko chabo malembe kokasuta akosonga Kabila akosonga ye na yekonga na ye akosonga Kabila okosonga ye na yekonga na yo okosonga Kabila okosonga ye na yekonga na yo okosonga FCC tokosonga ye na bokonzi na biso tokosonga Kabila zawa pitala ye Kabila zawa yoka ye etume makasi kon alelo etume makasi nazo kante o aiso zawa pitala ye aiso zawa Alelo Oh aiso zawapi aiso zawapi Alelo Maboko pona Congo, maboko pona Kabila, maboko pona Mama Makunda, maboko pona jeunesse kabiliste. Na yango, na kosala bino beaucoup d'attention, beaucoup de discipline.